sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko makambo sur makambo concernant comédienne et encore Maman Annie Biasi. Je suis sûre et certaine que la plupart ya batu toyebi Maman Annie Biasi, la plupart ya batu basepelaka na Maman Annie Biasi. Nini ekomeli bandeko nanga après trophée, nini ekomeli bandeko nanga na famille Bota, nini ekomeli Maman Nabiso Annie Biasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki ya koloba ezali ekozala toujours et encore musala na biso ya koya soki ya koloba ezate moyen ya biso koya ezate toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier ba situation pe ba circonstance ezali yango bomonaka biso pe de notre côté toyaka toujours et encore na lombangu lelo toye na dossier Maman Annie, qu'est-ce qui se passe? Dossier eza ndenge nini, makambo eza ndenge nini, situation eza ndenge nini. Eloba tabandeko mosusu Mama Étoiline kotaka na mozindo eza nini pourquoi umelaka nazo kota na mozindo la famille kande boyebinga naboyaka nanga te ke no yango alobaki yango mataki yango kitaki te ngana lingaka toujours kotia makambo nyonso na mesa biso nyonso toyoka biso nyonso tolanda ezalaka toujours bongo. S'il vous plaît batwasika, s'il vous plaît, veuillez vous abonner aussi massivement sur notre chaîne Étoile Inès TV. Cliquez aussi sur la cloche et la notification. Quand boyebi malama yangonga wana ezalaka toujours et encore que non, à chaque fois que Maman Étoile Inès TV akobando yaka na ba matière asika bokozala directement informé po ezalaka nango devoir na biso ya koyaka epai na bino po na koyaka informer bino. Voilà. Bandeko nanga boyoka nini ekomeli Mama na biso Annie Biasi. Voilà. Tolanda. Ezaki bamanga nyonso te na nzete ndetelaka. Eza bamanga mususu o ezaka ebandika bwepu et puis elembi nango ekwe. Mais soki mange teli na nzete. Ça veut dire que tu as de la valeur. Très bien. Mais yo moko longoli na o valeur na yo wana. Omikomisi na o mutu moko yo lobaka buzoba. Omikomisi na o mutu moko boye ya insensé. Ça c'est vraiment de l'inconscience. Très bien.
c'est vraiment de l'inconscience. Et donc, je dis, c'est vrai. Vous tuez la profession, vous tuez le métier, vous tuez l'avenir. Très bien. Yaba oyo, ba mi pesa discipline pour nos salam salawana. Ah oui. Bozo bomayango et vous tuez tout un peuple. Très bien. Parce que nous n'aurons pas de repères. Nous n'aurons pas de babi la culture, j'insiste, ezali l'identité d'un peuple. Yozo le kaka tang nyoso oleki o fingi oleki o le bisoto abata maboke bakipa bisote. C'est quelle identité du Congolais que tu vends? C'est quelle identité, oui. Quelle image? Quelle image? Donc voilà ce que je peux dire. C'est vrai, c'est à cause il y a batouana ces inconscients là, ces inconscients. Oyo bango mo bazo baby c'est abantela na bango. Oyo jusqu'à un certain niveau toko benga bango pe ba parvenu parce qu'ils sont là sans savoir pourquoi ils sont là. Vraiment ils sont là sans savoir pourquoi ils sont là. Maman, aujourd'hui il faut nameka un peu ko Mutunango. Lorsque nous regardons la télé, lorsque nous regardons votre métier, apparemment, il y a une guerre de génération Mokoboe et Zoko Salema. Oui. Conflit, il y a génération Oyo. Nandenge bino bozo komona bino bozali ba mama na musala o ya théâtre. Pensez-vous que bino ba oyo bozawana bokoyeba ko résoudre conflit oyo pour permettre que makambo bozo déplorer lelo lobby ba o bakoya bakuta quand même que nzela ezalaki esalemi na ndenge longo bani? C'est ce que nous essayons de faire, Tadi. Moi personnellement, Mamani, je dirais et tout isamutuli bakuti. Très bien. Et tout isamutuli bakuti lo kono naloba. C'est juste, je réponds à la question. Je dirais que maman Annie Azan à 100% tolongo la groupe Simba parce que bitumba groupe Simba eza internet ke. Maman Annie est 100% groupe Simba na ba comment je peux dire ça, na média na biso o ezali assise. Donc ça veut dire que j'ai dit média assis, non? C'est un média. Oui, c'est un média. Voilà. Donc, dans média, na biso eza assis. Maman avait la volubilité. Ouais. C'est la langue média française. Et puis maman a magnolango bien. Ouais. Média na biso eza assis, ça veut dire ma chaîne à télévision. Mais je parle de YouTube. O ezali lelo outil moko eleki makasi na kati ya eleki même télévision en clair, tout à fait. Donc je disais maman Annie Azana couleur à 100%. Il y a Bellevue TV, il y a Bel Art Production, il y a Famille Libota, il y a Famille Libota à 100%. Mais cela n'empêche pas que maman Annie a qu'elle ne jouait pas Batumoussous. Maman Annie, en tout cas, à moins que Moutoua Loba, que maman Annie na bengaye aboya koya. Na boyaka, permettez-moi quand ndengo Loba. C'est na monique avant tout, c'est la réputation. Et votre l'argent image vient après. C'est l'image. C'est na moni place moi benginga. Je demande d'abord c'est quoi le contenu de l'histoire. C'est na monique par rapport à réputation, par rapport à image, non gagné pour ne pas léser la personne. J'ai déjà un autre programme, hein. Excuse-moi même prochainement. J'ai déjà un engagement. Un engagement. Très bien. Wana na longwe parce que
Non, Lingate, t'as dit même yo et c'est personne que maman n'y a que joué dans film mobo. Et puis à comme bah comme finga film on puis na maman n'y a finga mina kat. Mutu mususu opesa mbongo membongo ne waneza po tiolisa yo. Oui. Eli Musayo. Eli Musayo. Très bien. Donc voilà. Mais donc na souci wana il y a ko recoller ba morceau par rapport à ba conflit de génération. Maman y va jouer partout. Mais maman ni na arraché aux paroles thé. Aujourd'hui, osa beaucoup plus populaire, il y a Belle Vie Télévision, aussi Famille Libota, mais osali libre, il y a ko tourner bisika nyonso oyo olingi. Mais maman Annie, aussi les cambo il y a ba couleur na ba tendance. Vous ne voyez pas que ezo ko détruire encore une fois métier na bino, ezo ko bebisa. Lolenge ya kotambolela parce que lelo tokoyoka ete mama Annie azali famille libota, mama Moseka azali mutu ya dinana, mama Milo akoma mutu ya mama top. Vous ne voyez pas que ezoko limité des fois Moussala Nabino? Effectivement, t'as dit. Effectivement. J'ai toujours dit naba public nabiso que bangonde bazomema biso na likambo oyo etango baomema biso na likambo oyo bazo faire perdre manque à gagner, ça veut dire eza na bato baocrée baosa ba film na biso ba oyo tozo vivre na musala wana très bien. bato baosa ba film. Je prends un exemple. Maman Dinana que je salue. Ya Dinana mais trophée oyo eza Dinana cinémef. Donc voilà. Trophée Yasser nanga ça dire quoi. Donc voilà. Maman Dinana azana posa a distribué maman Annie. Amunkebi rolo penza maman Annie. Il faut jouer na kati. Très bien. Mais tali boé. Ba fan ya Maman Dinana, public Maman Dinana, habite, yete, po ye aza ya biso te, il faut tia kaka ya biso. Maman Dinana comme na l'équation. Na yoka ba fan, Unato sa musala. Très bien. Ce qui a tosi musala, ça veut dire que ba fan, ba kiti selier, disjoncteur. Et puis moi visibilité moi côté très bien. Maman dit nana osandeni bon maman ni ezaka mutu moko bona pesa bango mutu bango balingi mais na pasi na motema parce que eloko yo ya mona kika ko maman ni auzwango lisuté en même temps bazangisi maman ni musala. Po lelo bafinga biso mingi oui bwana mbongo te boza boye bato soni mais bosana que na mboka na biso l'artiste n'est pas accompagné par l'État. Politique culturelle artiste vivaka na effort personnel. Effort perso. Très bien. Ça veut dire que talent na yo na ba relation na yo. Mais heure yo pimeli maman ni akendo jouer pa ya Maman Dinana la douce. Au moins que ozangisi maman ni mbongo ofuta ndaku na fin du mois. Lobi ka bango mtu ba oyena ba vidéo na bango ba komo tindikela bino ba chroniqueur que tala kutu ba bimisi maman ni nandaku parce que incapable de payer. Très bien. Osomon un peu. Et donc yango wana lelo par rapport à ça et ça un peu nde balobaka à défaut de ce que l'on veut on se contente de ce que l'on a. Très bien. Si on a dit que par exemple au moins la famille Libota c'est ba moni maman Niazat maman Niazat pour nini et puis Belle Vie quand dit era comme film naie non wana maman ni et puis ba tu ba comme na Candy Star ba ebi que wana maman ni na fandi karate. Très bien.
mpasi na motema mais osala nini? Tu n'as pas tu te dis bon comme j'avais choisi il y a ozala il y a Bella que je me contente il y a Bella RMOP et ça la bino et du bino ba chance ya makambo ebele tout à fait tout à fait OK il faut zala na batu lokola bon limbisanga pardon non tanga mama dit nana moi mingi OK c'est parce que j'ai dit maman ni aza au moins à 100% ya couleur ya Bellard famille Libota ouais famille Libota mais je prends quelqu'un comme maman dit nana je prends quelqu'un au limbisanga mais c'est une vérité na côté rangoté allons-y je prends quelqu'un comme Jérémy Chabani qui malgré ba fan na ye na oyo ya Bellard bazana bokabwani mais Jérémy ne s'empêche pas d'appeler maman Annie ah maman eza na rôle moko awa quelle est votre disponibilité tu vois et je vais maman dit nana Mimi Kabeya baobenga mais batu misusu pe oyo bango moko balata rando yango oli batikela yango bafan parce que bafan d'une façon d'une autre donc tokutana na nzela ah oui la fois passée t'as dit ça fait 2 jours nazaki na comment démarche moko osala l'inspection enseignement primaire et secondaire parce que naza mulakisi très bien nakutani na fan moko je vais taire le nom non le groupe Oyazali alobi nanga lobi ah bonjour maman ni ah maman ni je vous aime beaucoup ah j'ai dit merci beaucoup yaya naza na kata taxi afuteni ngabi non maman ni je paye pour vous ne payez pas. J'ai dit, ah, merci, que Dieu vous bénisse. Très bien. Alinga kitab, nanga maman ni. En tout cas, mon souhait que Oyo joué Pepa Nabiso, je suis de telle famille. J'ai dit, ah, ok, Nassim bien, Pekanabi Yaya. Binonde bo sala pour que artiste comme Yamutu Nyos. Yamutu Nyos, très bien, très bien. Moi, je félicite beaucoup. Maman Bellevue, c'est ma petite soeur, je l'appelle maman parce que mon konza moi amuki azalaate. Azalaate maman. Mon konza moi amuki azalaate. C'est pas parce que mon konza ale kino que ata la misa bato o sukolise basali. Non. Petit frère yaka, petite sœur yaka. Maman Bellevue, peut-être que bato ba ondi mati. Mais nga personnellement elle ne m'a jamais dit ah maman ni pas ni okenda jouer place terre ngane to solo la ma solo anati je ne sais pas parce que elle comprend que maman Annie doit vivre ou c'est pas respect. Je n'ai jamais aussi osé lui poser cette question là. Tu vois? Très bien. C'est pareil, je la prends, je prends maman Dinana qui le fait avec moi, je prends Jérémy, je ne sais pas si Sokasala ngo kaka nangatona batu nyoso. Très bien. Si tout le monde a comment réfléchir bongo et diminuer rando entre bango et qu'on diminue d'abord entre bango. Parce que, ce qui maman ni na fauché Belle peut appeler maman dit nana. Akoba, ma soeur, regarde maman ni m'a fait ça. Maman dit nana a bengi pe o ezara. Papa, pour punir maman ni. Bango nyonso bakati a répété. Très bien. Parce que lelo na sali Bellevue mabe, lobi non sala ngo pa maman Dinana. Très bien. Lobi non sala ngo pa Jérémy, lobi non sala ngo pa ya Mimi Kabeya. Bacardozo pe Bacardozo bana na biso bazoya. Très bien. Ba papa lopango. Donc on un peu. Tous ces gens-là
bako se mettre ensemble et puis baoye bako gérer et puis peut-être que bakoye ko tient un peu contrepoids contre le gouvernement parce que regarde aujourd'hui Bellevue avec tout ce qu'elle fait. Maman Dinana avec tout ce qu'elle fait. Jérémy, Mimi Kabeya, Cardozo, Geisho Ingangi. Très bien. Marina Ngoy aussi. Marina Ngoy, ma chérie, ma fille que j'aime beaucoup. Azoya P, ouais. J'ai rendez-vous déjà avec Marina Ngoy déjà cette semaine. Papa Lopango. Bango nyonso basangani ba o natangi te bolimbisanga. C'est pas parce que nazo ko ignorer bino mais c'est parce que na oloba naza mutu. Très bien. Bango nyonso basangani. Yaya. Nini bako salate. L'union fait la force. Voilà. Très bien. Nini bako salate. Mais ceux qui te lobby to landa kaka. Oh non, voilà. Les fans, nous avons beaucoup de respect pour eux. Parce que c'est grâce na bango que biso musala na biso ezo tombwama. Très bien. Et puis ba producteur bazo moyen yako salaka musala parce que ba vu na bango ezo sala ke bango ba futama na YouTube et puis bango ba employer biso ba artiste. Très bien. C'est une chaîne t'as dit. Mais maman ni eloko modo nge yelinga ya wa motu et mati. Mais ça dire beaucoup na maman ni moi j'aime des émissions comme ça. Donc ça dire donc matière écoulée, connaissance ezo bakama. Mais vous parlez plus de fans. Mais quelque part aussi, on vous accuse que c'est vous-même, les artistes, responsables. Il y a la concurrence et loyale et commis toxique. Les fans accompagnent juste les artistes, mais les fans imposent qu'à artistes marche à suivre parce que bango bazali fan. Il faut ligner. Voilà, message ya maman Nabiso Anibia Sibiasi. Balobi maman Anibia Sibiasi quand azoloba po na leki na ye Bellevue patrona la maman surtout et encore de la famille Libota la famille wana maman Nabiso Anibia Sibiasi ye mutu abandaki kobeta lisolo concernant Bellevue Kandi na ndenge Bellevue Kandi a considéré kaye na ndenge Bellevue Kandi azwa kaye. Vous savez la famille na mokili oyo na lobaka toujours eza na bato o batambola bisika omoni soki okoli na famille ovanda epai ya bato nzambe ekosala yo grâce oyepe epai na yo obali soit babali yo okoyebaka ndenge nini akotretaka bato vis-à-vis ya expérience oyo yo ozwa ndenge obanda ovanda epai ya baninga ezalaka bongo soki epai ya bato omonaki babanda otraite yo mabe okosalaka effort ya kotretaka bato bien. Pourquoi? Parce que oyebi ke nga naza na souvenir a mabe epai ya bato o na vanda na kolinga te ke bato baya epai na nga bazonga pe na ba souvenir a mabe. Ba mama ani baza ba mama moko batambola lelo théâtre abandi théâtre epai ya Bellevue te abanda théâtre bisika mosusu oyo ye mama ani abanda ajua na ba groupe ebele fréquenta bato soki lelo mama oyo azalaka na sagesse ya makasi. Parce que, premièrement, elle est une maman intellectuelle, elle a vraiment étudié. Likolo nango, eza na ba parcours mosusu pe na ba passage mosusu o ekolisaka biso. Eza na ba makambo mosusu na vie ekolisaka yo. Olinga te okoya kokola. Ezalaka bongo. Mama oyo asi azwi expérience ya makasi na vie na ye. Donc na ndenge bomonaka déjà maman Anibia Sibiasi aza maman expérience penza na côté na ye esi ekota ya makasi. Alors ayebi malamu na mabe. Ayebi place nini bazotretaka ye bien na place nini bazotretaka ye mabe. Yango bomoni atatango Bellevue asengaki ye keni akendo travailler pa na ye. Aboya kite po ayebi motema Bellevue. La famille lelo communauté na biso efingaka Bellevue na basansi nyonso. Kande toyokaka mosusu ba audio ebimaka keno tokoselaka na biso Bellevue makambo. Yango na ye ko conseiller bino bolandaka biso s'il vous plaît
bozalaka bato te ke no bazofinga mutu kingandi bino ye wana memani bino pe bokomi kofinga bozosumusaka na makambo moko ya lokuta. Botika ba comédien na biso basala ba théâtre. Nga nakumisaka mingi Belleville. J'aime cette femme. Nakumisaka ye. Nalingaka penza façon na ya ko travailler na sepelaka na ndenge penza asalelaka makambo. Na se ya mokili oyo. Soki bozana batu o ba osala musala na bango na ndenge moko bien. Et surtout likolo nango elobaka tanga moko. Ba misala na bango oyo zo permettre ba famille mususu batia mwa fufu na mesa. Ba famille mosusu eti ata mwa poto mwa pondu na mesa balia. Bana mosusu bakende ba école. Pourquoi? Parce que y a une femme. Oh, ya zo faire travailler intelligence na ye. Je m'excuse. Pona ba famille mosusu elia. Pona bana mosusu bakende école. Mais mutu wa bongo. Est-ce que biso tokoki ko bet kozwa monopole wana kolingaka koya kofinga ka bato? Tokoki kozwa monopole wana te, mais plutôt toza bato moko ko protéger ka bato wa bongo. Biso ba Congolais musala na biso à part kofinga toyebaka lisusu makambo mosusu te. Tomonaka na ba ndeko na biso ba Nigérien. Ba Nigérien bazalaka bango acteur na bango o basalaka penza musala ya malonga basakanaka na bango te. Tomonaki biso nyonso awa eza na fi moko ka ba youtubers ayaki kokosela Messi Johnson makambo ya lokuta ke no Messi Johnson atie abomisi mwana batu abomisi soki likangwa mobali na ye atambola na makambo wana pas même une semaine fi wana bakangaki ye. Mutu akangisa ye tikala kozala ta Messi Johnson te tikala kozala ta mobali te. Mais l'état elandali akika makambo wana. Fi wana komi kolela siko nani mutu ya kobimisa yo. Selon l'état ba imposa ki ye ka keno il faut Messi Johnson ye moko soki akondima po bazo sali réputation mobali na ye. Nde bango ye na mobali na ye bakendaki kuna na prison bakie ko signer ba papier ba libérer ye. Nde Messi Johnson ayaki ko koma message moko mulayi ke botika ba rumeur à lokuta sur les réseaux sociaux. Botika ko bebisaka ba kombo ya bato. Depuis jour wana bokotika la komona lisusu teke no bango wana mataki kiteki bomona ki makambo ya Regine Daniel ba Nigérien bango moko batika la kosale lango ba émission tomona bato ba pays mosusu nde bayaki nango somo mais bango moko baboyaki po ba yebi ko garder penza réputation ya ba star na bango. Mais ce n'est plus le cas avec nous les Congolais. Biso malamu to ya kofinga na biso. Yasika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande to beta kalisolo. Awa mituka ne mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi, benga gersh biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore. Ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom Biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh Biashara Tokos. Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara bisika masolo ya kitoko.